nde na dosala musala na obomisa tala banie bakoma nyonso basumbi nasalisala longa kolongola balie nyonso awa papa na ngai bazosumba ti likolo batombo papa na ngai entretenir cimetière za malamu eza te papa na ngai bato basala na cimetière bazozwa cimetière bazozwa cimetière te bazozwa mbongo bazofuta bazo la police ezaka awa tala fulu papa likolo wana bato bazala wana na se wana baye awa bakoki te bake na kolela tala fulu leki na kulu bato batekaka libanda bakonosi awa fulu papa na ngai tala banie banie awa bakatisa tenga nasalisa longo na dongoli papa na ngai la police aziremettre ka awa nde baoyo kwaka bafula bamona te national ezosala misala baye ata na cimetière service national bakosala misala service national ya na cimetière bazokilongolaka makiti bawei mpe bazalaka na valeur lelo ye mokonzi akokokufa nga mpe nazolobaka kokozwa ebenge na valeur cimetière na valeur yango nalobi. Merci beaucoup. Voilà, on est toujours là, mesdames et messieurs, dans le cimetière, tout ça le premier jour Oyo, Ndeko, Bayaka Awa, tu as le cimetière pour la Bongisa, place de la Batikala, les Bibélio Bara, laisser les morts intérieurement, tu as Bongisa, place de la Juste Baza, toujours dans Titi Diamata, Nenge Nizaraka. Donc, Ocholanda, Nenge Bapesi, on a conditions à cimetière zali mais to tambola lisusu tuna ya banamboka. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes les premiers. Nous allons à la cimetière à Kitambo. Nous allons qui ne force que profiter de la paix. Tout à la Bandeko, la famille. Le cimetière le les a plein. Ah, le cimetière vraiment le les a plein parce que il y a des familles qui ont venu ici pour la Katamatiti, pour Bongisa. Ma place alors, tout ça, le cimetière de Kitambo, il y a dit qu'il y avait King France Télévision, King France 24. Nous avons tout la Sabino, Nenge, Moussala et Salama Awa, la Kati, il y a cimetière de Kitambo. Mbote papa kombo nani mama mama mado lelo tokuta na cimetière Kitambo awa oyaki kotala nani na ye kosala awa cimetière aleki na mwasi wana tukala biso akufa papa yango toye tala nde nazosala mosala na obomisa tala banie bakoma nyonso basumbi nasalisa longa kolongola balie nyonso awa papa na ngai kosumba tina bazosumba ti likolo batombo papa na ngai entretenir cimetière za malamu eza te papa na ngai bato basala na cimetière bazoswa cimetière bazozwa cimetière te bazozwa mbongo bazofuta bazo ndenge bato la police ezaka awa tala fulu papa likolo wana bato bazala wana na se wana leki na baye awa bakoki te bake na kolela tala fulu leki na kulu
bato bateka libanda bakosa si awa fulu papa na ngai tala banywe banyawa bakatisa tenga mnasalisa longo na dongoli papa na ngai na polisi aziremettre ka awa nde baoyo bwaka bafula bamona te national ezosala misala baya ata na cimetière service national bakosala misala service national ya na cimetière batia cimetière propre pour la respect bawa voilà basepela basoda bakelela wana baosala bopeto na kisasa baya na cimetière bakosala bopeto tala fulu papa. Merci beaucoup. Merci papa. Oh, ok. Yango. Dobi bonga matanga. Yango wana papa desina tanga bibi. Yango. Voilà, merci beaucoup. Maman. Message là, exactement. Maman, bonjour. Moi, le Bézaï, journée à l'élo. Le Bézaï, oh, tata, moi, c'est un rayon, il y a un total. Mais, bah, nie, moi, écoute, exacté. Salité. Salité. Donc, à 0 mètre, ah, ouais, la police est ça. N'est-ce pas, il y a pas pour un fou, ah, ouais, c'est que, bah, je vais m'en voilà. Hein? Oh, putain, mon n'a pas fait, putain, saleté, ma casse. Service national et major fou. Voilà. Merci. Bonjour papa. Papa comment on est? Soba, sapeur et léopard. Papa Soba, sapeur et léopard. Donc vous avez le awa sous le premier, tous dans un cimetière il y a Kitambo. N'habite conditions ni no kuteli awa topé journée à l'élo ils ont rappelé au papa Soba pour na mokona lelo na tepe na idée mokona moka zwaka tout la katuse yami balé atengeli to cimetière laisser les morts enterrer les morts voilà yami sato cimetière écoute la poubelle c'est la poubelle poubelle est bati ya to basekite bati na mama ye mokuna basoda wana bazalaka na cimetière awa mpona kokengela po fulu oyo ezouta na cité fulu oyo bato bakufa baka na fulu te fulu ezouta wapi yato kosenga na mokonzi ya cimetière pepe mundele mosi soki azali azoka ndenge azoloba atia bato na ye baya kobongisaka cimetière oyo ekozala na fulu te on a dit que voilà. Ah, on a aussi la ville de la major. On a la ville de la major. Aza ancien. À Koufa, la garde colonel, il y a un égo pour pour la journée les premiers au rouleau banabatuni no ba otala aussi. Pour la journée les lona sengé na batonyo so oyo ba kufela bato et kuba za na susi wana. Lokola mokonza mboka talaka iloko oyo. Biso peto za kana mawa ya kotala kabango. Mawa wana yango penza mendenge pa opambola yo. Tala mokonza mboka limite ndeko na tali ametala anko atali afekina na tuka. Na bolingo wana biso pe bato tikali ya moboyi toza na bolingo wana to ya kotala kabandeko na biso. Voilà. Merci beaucoup papa. Prochain le Béza pour la on y santé avec kimia. Journal le premier toza na cimetière to kotala bande ona biso. Yo roko ba le banini na bato ba otala biso. Le ba le bezali ne za ngwe beli. Le bezala ba ya kitoko ya beza. Moni c'est comme tout ça ya beza. Mais tout ça la mona ngone cimetière na biso vraiment poto il est trop. Attention que tant na ba pays étranger ici de la cimetière na biso. Wa biso. Za santé tout. Na kati ya Zamba. Zamba kuti za mwa bien kama kunda na madoni. Ndala biso le biso so bandi ko la mitambo ya. Mona ba odinga ba tombo. Amba nsina ba video awa. Ya solo. Ita ateka dikolo ba olu bandi ko na ya zo mona. Mazindi. Zambe zali. Voilà. Alors lu bandi ko na ye. Abu amona ka telo kolo bu adi. Mazindi. Mona za kitoko te. Organisation ya bien exact. Organisation ya bien zala. Ba fongola mitema na bango. Ndenge ba na balanga makambo susu. Achape kanga bikambo oyo. La kama cimetière oyo. Cimetière déjà place etondi na ba ba sabatu likona batu. Bazo bakisa batu ko pona nini? Place la cimetière etondi bandako ya batu. Soko tambolo ko mona ngo. Ba chetere ba kosina na terre ko no pango koteka lelo. Soko tambolo cimetière eza munene. Ici va dire c'est belé va venir pour taliba va commune zawa. Talibo moko bité za munene. Soko yena kati na ngo samba.
cimetière yango so etonda déjà babakisaka bato tonde ti lelo bakundaka bato ti lelo bakundaka bato so bandi kotambola soki lelo tusedo makambo oyo komona oke na ndako okozwa ata posa ya kolia te kolia musuni kozala mpasi yango wana ningai naloba merci beaucoup mboka atela biso likambo oyo merci beaucoup papa kobakisa nazalaki ti eloko ya kobakisa ta bamosu bauti balemba ayebo amoni cimetière ya ndeko na ye po bazwi ye bakunda ye bazwi babakisa likolo yango tokosenga na bakonzi ya mboka soki bakangaka cimetière bakanga cimetière soki bakangaka bato bakangango bamisanga mosusu eza te moto balonaki abimisi misolo na ye ayebo yaye kotala bamosu batotonga na mawa ayebo na bafleur ayebo kpata mosala kosala eza te amoni mwa ndeko na ye te yango tosengi na mokonzi ya mboka atelema likambo wana bato oyo bazosala biloko wana bazali bakangami laisser les morts enterrer les morts bawei wana bazali lokola biso ndeni tokomosabote bango yango na bakisi ya suka yango wana merci beaucoup papa maman oza bien oza bien te nini lelo toyebi ke eza journée tokanisa biso batika biso mwana wa liboso providence mwana wa liboso donc lelo oyayi kotala ye condition nini okuti awa kuti position okuti awa bato batekala na prince oya kosomba donc avant babandi kosala olongoli nani bani puisque leta ndenge nini okulokire cimetière nsima bato bakotaka babwaka matiti bazwa lisusu ekoma bawese na bango bawese okosenga na chef de l'état nini osenga na mokonzi ya mboka nini yango toyebisi mokonzi ya mboka atinda baoyo basabrike batie biloko na bango batia koye bakamion na bango oyo bazokelongolaka matiti bawei mpe bazalaka na valeur lelo ye mokonzi ako okokufa nga mpe nazobakana kokozwa ebenge na valeur cimetière na valeur yango nalobi merci beaucoup Voilà, on est toujours là, mesdames et messieurs, dans ce cimetière, tout ça le premier jour Oyo, Ndeko, Bayaka Awa, tu as le cimetière pour la Bongisa, place de la Batikala, les Bibel Bara, laisser les morts intérieurement, tu as Bongisa, place de la Juste Baza, toujours dans Titi de Matin, Ndenge Isaac. Donc, Ocholanda, Ndenge Bapesi, maloba bango ndenge condition ya cimetière ezali me tokotambola lisusu kotuna bato ndenge makambo ezalaka. Restez branchés, s'abonner et partager la vidéo s'il vous plaît.
Voilà, mesdames et messieurs, toujours continuer toujours la 4 émission de Bisso spéciale le 1er août. Sikawa Pitoyaki Awa, na cimetière ya Kitambo. Pourtant la condition, cimetière Zali, peut komona ndenge kani bandeko oyo bayaki ko rendre visite na bandeko na bango oyo batika bango bomoni ndenge bandeko balobi condition cimetière salité foule comme la cimetière. Mesdames et messieurs, passe cimetière foule donc bato bakoteka libanda ya cimetière bazoyaka kobwaka biloko na bango na kati ya cimetière. Peu en plus cimetière eza déjà kotonda bakisa bato likolo toujours kobakisa yango wana toyaki mpo tosalela bino bomoni bino moko cimetière vraiment eza partout bato baza ebele tellement bato baza tellement ebele na libanda misu baokunda bato misu baotala na ndenge na bango bomoni bandeko misu bakotika bandeko na bango bazozongaka déjà donc misu baoti kokunda misu baoti kovérifie kobongisa mpasi bandeko na bango malala donc vraiment merci na bandeko botali biso soki osabone osala biso bien oaime opartage vidéo na biso osala biso malamu mingi King France chaîne d'actualité chaîne oyo ezopesa bino information à tout moment abonné partager et aimer osala biso malamu en tout cas nzambe azala na bino bato botali biso kimia evanda babota wa bino mpe kolo asala bino ngolu na bato nyonso oyo bazwaki libaku ya kotala biso mokolo mwa lelo merci. Ya Bana Mboka